Naza né musicien, naza prophète et puis naza descendant d'Abraham. Donc naza mutumoko, naza autrement créé, naza ndenge mususu ya bato. Toyoka matsanga tobenga pa felinganga et pas artiste musicien na éviter Dio yo la biso. Doyom to laksa ye koyeba. Première télévision avec ça le cas ngam la mema et pour ba petit moko ba boka. Vous comprenez? Bazaki mibale tombaye na emendo. Voilà, vous travaillez dans John. Tu peux bailler, vous avez un petit mot à faire. Vous avez Fatouma Bineta la voix de Zahir. À l'époque, d'accord. À l'époque, voilà. Alors, Toto, il y a Fatouma Bineta ou bien Mathieu? Oui, il y a Fatouma Bineta. Ah, petit là. Petit là, ouais, là, on a mis bébé. Alors, bah, on a zola Damas. Si on a l'ami Damas, Damas est belli. Yem d'auto soma ba soso tanto ko banda ko lia ba soso ngo ye na beti kala l'été. Est-ce que voilà, tu me tout répéter. Tu me ça. Ah, tout l'amour. Loba. Nengo loba na bato. Baki gambela na sombi susu. Na loso. Lami. Petit na. Bia damena Boko. Aboxi. Yom to lambi yom to sombi aboxi. Oh, damete. Dora bakana ya mouvement yo l'essentiel école à Royemba yo yeko na bina okanga tembre wana na kanga ba nuance tout boba wana donc. Voilà, alors to ka bino na Fatouma Bineta. Adeko mwasi na ligne. Mama Fatouma kitoko ezali na ye mibali bakoki kokufa yango baninga bayeba na ye nandimi mokumba na ye nyonso soki azali na yango boloba na futa nalingi te koyoka boyinaka yeba citoyenne oyo boyinaka nayinaka yeba mpangi ya Vincent. Pardon botika pardon botika likonga bolingaki kobeta ye mbobeta nanga lokola ezwa kufaki mpona masumu na biso nanga nandimi liwa mpona ye Fatouma Bineta. Fatouma Bineta. Ah, Fatouma Bineta. Fatouma fotezali bese kotonga elingi kosopananga na komine babala noki babotolanga ye na moto ya mbongo nakomo solo te Fatouma Bineta. Fatouma Bineta. Ah, Fatouma Bineta. Fatouma soine bénédiction ya riko pe motoki na ye protection ya bachance yanganda bali Fatouma porte bonheur mami watananga viens m'embrasser chérie petit amour elengi goût mwana ya mube na mobali ya missionnier mitema ya bebe Nabanga liwate, nabanga jilimanga, natiye na nako,
oyo ya fatunganga nakobala mokolo liwekoya okati na biso mibale ekamata moko te ekamata biso mibale simetiere moko libulu moko nzamba akamata milimo na ye akumbe pa na ye amour éternel. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Yanga na yebeto mesana lokola bana mapasa lokola bana ya meme basanga papa mama balengana ye lokola yanga na ye nzambe alingi ngongo. Voilà, tout le monde applaudit, mesdames et messieurs. Fatouma Bineta. Ouais, bien là, tous nos messages nini. Ils ont la masolo ezali na kati masolo eza nécessaire oyo yango bakotongo lobaloba nga azalaki mopaya na kati ya quartier wana na ntongo nalambi natali groupe ya bajeune fille baye ebele baye koloba na nga mwana moko azalaka bakomona Bineta mwana mabe bato tu bazolobaka mwana mabe nga mpe namoni miso komi lokola na niongo moto ya mabe yango jour namona peti yango kakakakaka sirene nani na comprendre tina bayinaka ye nabengi petite yango aye tokoze peti ya pepele esuka na peti kamuna Fatouma Bineta. Tu vois? Ouais. Donc message ya ngwana quoi. Donc to soka ko approcher mututé aller à diaboliser. Voilà, au mutumabe donc c'est ça. Mais tu sais moi marqué qui fait à l'époque il y a un petit choc. Maintenant tu as source inspiration à Yojo les animaux. Basika. Non, on a ça tous les rationnels, les thèmes avancés tout ça là tout sujet banze monyo sto na sala ya liwa ya bolingo ya bapasi ya bambongo ya bamunyo sto ka o zo passer na mokili zo vivre na sala tout à fait. Mais banze mo sala succès mingi o yembela basi mansanga parce que dans la voix des femmes c'est pour cela basi ba lo linganga trop ozo ba basi ba lo linganga trop de no batu ba no kanza qui c'était ils ont basi ba lo linganga trop et puis bati ba no battre nga ko battre ba momo on a mo na yi complexé déjà na ko battre ba momo tu moi un jour na tuna maman et c'est nga na ko so un jour moi si ndenge toyembi boye torepétate torepéta une fois na 2012 nde toyembi boye toyembi toyokani kaka toyembi kaka donc nde mosusu mwa toyembi kaka mais oyo aza nabengaki papa nanga aza vie nanga formanga bien ye ayebi nga naza na 2 ans ya carrière musicale nayebi nazali bébé lelo nakomi na 30 ans carrière musicale biso toza bato oyo na préféraki nayeba na mbulu avant nakota na basuccès sikoyo nakoti na makambo kala mingi te album ezobima na Palme d'Or 3e album nanga après album ya vie tokosala album ya banzembo nyonso ya kala ya vie wana maison na ngai maison nganga na koproduire album ya vie ezali surprise na yebise déjà aza nganga ya nzambe nganga ya koyemba en fait nganga ya mingongo tosala bamansanga babineta baokito mais tu es béni mon petit, il n'y a pas de problème. Voilà, bénédiction à John Nolo, mesdames et messieurs, nous enchaînons lentement mais sûrement vers la fin. Donc vous avez témoignage. Il y a le staff au bazar Wanibaloba pour la John Nolo, mais tout l'album Makbayoko sous quand exactement. On peut savoir qui n'a pas date. Donc attends moi t'es Bayoko sous avant fin de l'année. Voilà, donc avant fin de l'année, donc c'est dans quelques mois, dans 2 mois pratiquement. Voilà, donc dans 2 mois, pour l'album à titre dans Ngala Fameto. Ngala Fameto, c'est le titre phare de l'album de Gif, John Nolo, le prophète, Kumba Sigoto Loba. Sanat Kumara. Voilà.